il y a une logique, il y a un tout ça là, donc na rolo ba manike a rose à l'euro la porte malheur na mibali nyonso oya kuta na bango tala lelo yo avant la côte R9 siko et mamozo le komela siko après kozala na manike babia mon papa prince wa kufa déjà l'équipe bané lelo maniki azo le kan internet alo bageno babia zalaki mwasi ya kofi babia lelo alobi nani maniki alobi babia azalaki mwasi ya kofi mobali na yo papa ya prince papa ya moi luki na bango ye parce que ngambo azolinga kende afingi bango pe trop tobi tsoko kenga monene donc c'est vraiment triste tout ça la moins fort et ça moi analyse par rapport à parmi ma dossier dans zaki nango il y a Manix to suka moi ça les analyse dossier na ye donc balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne à mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Bienvenue chers internautes balobi votre émission analyse plus vérité analyse plus beau solo biso mingi to ba vérité balobi yango to sera toujours bino bo s'abonner na chaîne na bino King France Télévision balobi lelo Redi Wenge ali bino analyse nini lelo boyebi ke biso to zanga na biso ba analyse te on est là ce qui est le réseau salema ya mabe to ya malamu tozawana pona ko analyser na ndenge ya bien pe na ndenge moko pe ya moi ko critiquer mais na ndenge ya bien pour pesa so mutu force quoi donc lelo tozana dossier moko oyeuti lobi to vandi na internet boto ki Manix homme politique en tant que avocat Aza parmi ba proche il y a l'artiste Fally Ipupa donc bumonaki na concert ya Fally outi obeta dernièrement na arena Manix azalaki bumonaki bumonaka pe nenga lekaka na ba émission nenga tumbaka ba musicien et surtout ba mo il y a traiter ba artiste le rôle à Koffi Olomide ba locaux le rôle à ba faire rigoler ba locaux loko là-bas artiste belé ba wera son ba jibe puis na ba loko Manix aza muto yo ye mutaki na ba bloro wana ko adorer Fally ko kumisa Fally la banenge moko boy entata zo kumisa Fally mais azo ridiculiser azo diminuer ba légende oyo ba sala ba l'époque ba légende oyo ba fongolela ba musicien bazo beta lelo si nzela qui a déclaré à lobby l'artiste Fally Ipupa atika trop de gobina na scène na ba concert eleki mingi Manix à lobby fallait azobina trop na ba concert donc si j'ai bien compris ba concert nyonso Fally abeti ba arena ba nini ba Ovo arena ba nini ba London ba nini ba concert tout Fally abeti wana dans l'équipe trop et ça parmi analyse oyo biso to bané ko sala tu misu va comment peut ko sala mais vu que Congo toza la moi envoûté to mama mozo le gâté ceux qui muto critiquer pour lobby artiste beta mama bien sala mama bien bino ko sala wana pour retraiter biso ba jaloux tandis que ceux qui le reza bien to le beza bien le ceux qui za mabe faut le beza mabe na minute on a sur Manix a osé l'attaquer pas ba Wario a osé l'attaquer pas ba Wario parce que à l'objet vérité oh il y a solo parce que mutu to en futimbo na ye bien na ye ayo ta densité mutu so futi bien na ye aye po ayo ka banzembu
oyo ebetaka na cité, oyo ebetaka na babar, oyo ebetaka tango akendaka na baboîte. Aye po nango. Aye te po artiste wana ko bina. Ko bina belé ko yemba muke. Eza remarque oyo Manix asali. To retenir yé pe regarder parce que ça envie na yé, eza conseil. Ce qui l'artiste fali poupa arozua conseil wana na nenga bien saleli yango et ko sunga pe musique ya Congo. Par rapport à tout le monde a totalement double à l'idée, ça rien à faire rigola. Bon mon aki nenge artiste ayemba ki kobine ezaki mo un peu dimi. Tout le monde aki nenge artiste ayemba ki. Même ils ont live oyo ko faire ça la direct, il y a papa Mobimba boye bien on nenge ça la top. Nenge dans la succès et ta marati le na TV. Pourquoi à ça abet na concert wala mo na live wala Mobimba. Abetaka juste des génériques, des seben. Papa Mobimba betaka 2 fois. Nyo sotikala ka yemi barumba. C'est ça l'artiste. Artiste c'est ça robinate. Artiste faut yemba. Daju to bien na robinate, daju binarata. Daju binarate. Gim c'est binarata. Mais à ça ba plein beta ba stade de France. Abeta na ba Chine, abeta partout ba gim so la mais tout le monde a place à obinate na nzemu na bina le roi nenge non. Toyemba soki mutu aina concert attentivement que non te na yoki ba nzemu na ngai. Na yoki ba nzemu na nga boye. Te nzemu na yoki on fala imengo bien. Non bibi oh vraiment fala imengo bien non. Boye imengo bien c'est ça nenge ba fan tant ba kota ba concert biloko ba linga ba yoka yango wana. Donc c'est très très important. Bon tenir regardez malgré batu bazo attaquer naie par rapport ba misu ba mo zong sakeno abana pe ko finga batu boy donc tous les deux cas ba baluki na bango ye parce que ngamo azo linga kende afingi bango pe trop tebi so ko ngamo nini donc c'est vraiment triste. Tout ça la moins fort et ça moi analyse par rapport à parmi les dossiers dans Zaki Nango il y a Manix tout ce qu'à moi ça les analyse dossier naïe donc Manix a déclaré que l'artiste fallait pour pas danser sur les gars trop par rapport à Royemba n'engage à la concert vraiment donc voilà ce qui l'artiste fallait pour pas audio là à salir en pratique à pratiquer en tout cas vous allez bien pour la musique à Congo donc toujours continuer kaka balobi analyse plus vérité avec Redi Wenge toza wana pour osala la bino ba analyse sur makambo yo ezalaka ndenge ezalaka balobi dossier mosusu ezali ya Manike tozo yoka ba confirmer biso que non Manike auti ko kufela mobali Manike auti ko kufela mobali papa mwana na ye l'un de papa ya bana na ye donc to éviter ndesinga nazoka moi maman Nike malgré batu ba traiter soki ndenge soki neni mais anepe moi my food na bandenge na ye biso to kanisa ki R9 mais toki que non papa moi ne mususu bazala susu te mais chose étonnant mutongo akufeli papa ya mwana na ye tozomona ye na ba polémique ezanga mutuna makolo ezanga sens tozomona kotoyo azo présenter mon bali na sika na Londres soki na Londres so na Bruxelles Kotoyo R9 Pazolé l'année de Koufa donc compliqué sur compliqué na ndenge ya rosaranate na ndenge ya rosaranate bandeko na ngai oyo makamuni tozomona Manike zo ata ya rosala ta matanga parce que azali papa ya mwana na yo azali papa ya mwana na yo en tout cas zo ata même ya rosala matanga Bablo posté wana ba fête to sala wana eza na importance te annoncer batu que non okufeli papa ya mwana na yo eza très important to mona pas en suluzo lotango mama ya mwana na kufaka apostarango soki bobota te ala c'est normal mais le rôle déjà papa ya mwana na yo en tout cas ba désordre oyo bozo sala na réseaux sociaux il faut ko diminuer ngo faut ko kitisa ngo poto ozana na attitude ya mutu abungi mutu oyo mwana na ya bungisi papa donc mwana na yo ana matanga mwana na yo azana matanga papa na ya kufi
tant azomona yo zo fêter yo zo présenter ami mobali na Londres yo boy na boy koto R9 azolo ba bêtise ke ngane muna kitaka manike soki kale soki neni bablo mwa bongo azolo ba bêtise moi na tala ba vidéo ya maman azomona maman azolo ba bêtise moi na tala ba vidéo ya mobala pa maman wazaki na kin R9 azomona R9 azolo ba bêtise azolo sala boy bozala posa bo craquer moi na wana mututo ndenge. En tout cas, tu mets un peu ko balola makambu ko zonga na bomoto sili biso bomoto sili vraiment ba peuple congolais bomoto prenez ba logique ya makambu on est trop sala ne to mona donc na rolo ba manike a rosa lo la porte malheur na mibali nyonso oya kutana na bango tala lelo yo avant kota na R9 siko e mamozo le komela siko après kozala na manike babia mon papa prince wa kufa déjà l'équipe bané lelo maniki azoleka na internet alobaka no babia azalaki mwasi ya kofi babia lelo alobi nani maniki alobi babia azalaki mwasi ya kofi mobali na yo papa ya prince papa ya mwana na yo likolo ya koluka base yo manike ozo prévenir ya koloba n'importe quoi na kombo ya mowei oye na vie ya R9 Nathalie ba vidéo ya R9 tombo komaki tombo zalaki en tout cas Nathalie siko na regretté na bif manon maniki ozana loro mombo o je détruit mibali ozana loro mombo o zo bomba ba mibali tanongo baby CV ya R9 tanongo baby CV après carrière après musical ya Prince Babia tanongo baby CV ya Prince Babia carrière na yo chango wapi ofinga fali mabe ofinga kofi mabe ofinga nani bu mabe siko mona na yo akokende na orchestre nini tala ndenge ozo baby sa vie ya bana na yo tala ndenge ozo baby sa vie ya mwana mobali ya batu R9 to tu ko mona leki ya babi ya to sala émission awa na kolela na ba propos yo tenir yo lobi ke non babi azalaki mwasi ya kofi gafa na salé na total émission dernièrement azolela comment ko ba biloko ba bêtise bongo oloko ezala pété omona bango te okanga bango te mutu tonga kufi yo manike oke bimisa eloko wa bongo maniko za sans valeur. Est-ce que c'est normal? Ozota la libota te likola libota yozo créer ba base ya buzoba ya lokuta lelo ebi ke soki R9 akufi et makila na yo za la mutu non peut-être à lire azo ke nango to ke bien te à lire R9 azo ke nango ezo ke ne mabe lobi to yo ka R9 asali problème boazu problème boy oza sirte batu ba l'action misapi oza sirte batu ba l'action misapi ke non oza base ya liona yo ekomelié parce que botalaki na mutu bien au voyager mbala moko changer pourquoi boyeke tant ozalaki awate pourquoi boyeke tant ozalaki awate ozelika ko voyager et comme mara mususu pe ko boyango pe oye na réseaux sociaux en tout cas manike mitala tala d'abord famille na yo ozo sala tala réputation famille na yo ndenge talent on internet tala réputation ya famille na yo ndenge tandi yango na internet eza participer mawa eza soni en tout cas ngai personnellement zo sala nga pasi yo bana no bazoyoka pasi oyo famille na yo zoyoka pasi oyo yokisi na famille ya R9 pasi oyo yokisi pe na famille ya Babia na buzoba oyo utoloba eza pasi pe mawa tant boloba bablo na bino avant au simba téléphone to avant ça la direct sozo me la diamba sozo me la 5 boules en tout cas me la kata moko sali live après tant ozonga au continuer ba boule no diamba parce que ça m'a bé koyoka ba bêtise na yo ozoloba pour makambu pour na famille na yo soko ozate ba na yo ba ozala maboko nani
bazala maboko nani tant aux autres déjà partout déjà partout. En tout cas, ils ont participé mawa. Tous s'abonner, beau partager, beau commenter. En tout cas, et que ça la biso bien makasi. Babi Kin France Télévision, direction Kinshasa babi. Tout ça la musalara nenge zalara. Et le on a émoré les patrons. Yani wenge balobi. Beau s'abonner, maramba bien, eza awa, na niveau ya rosaranate quoi, balobi awa, et l'eau morote, et ubangi sabiso zolo ba juste la vérité nde, tozolo ba vérité, ah, to bois kayo to le mamna onion en tout cas, benga biso ba numéro za wana benga biso, to ça lo publicité, ya lamu, to ça lo maramba bien makasi, voilà. Merci beaucoup, Toruna Souka, il y a émission d'Abino analyse plus vérité avec Redi Wenge balobi tozala yuwana merci Nathan bo pesa kingai bo landi émission en tout cas plaisir to na pesi mbote mingi na mama Riete Bosonga famille Wenge na pesi bino tout bambote na pesi grâce mulu bambote na pesi Royan Mbote na pesi ba proche nanga ba masa nanga John Kalala le pacificateur mon ami de tous les temps John Kalala le pacificateur ya yo ngwana ba mbote no ngwana na bike to kutana awa kalate awa la soir John Kalala. Tormina Souka ya émission na chaîne Nabino Kin France Télévision analyse plus vérité et zawana pour na ba vérité o e bombama analyse plus vérité zawana pour na kotia moi tout droit na bato yo babana ko tenga mamwa ndambu analyse plus vérité on est là tozawana to bana olobaka soki makambu ya kolobezali voilà tokutana la prochaine sur votre chaîne Kin France Télévision tous les gars. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda Aïe balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam